tu n'es pas un étranger dans Moïse, dans Mike. Qu'est-ce qui se passe et comment, quelle est ta lecture? Comment tu vois ça selon analyse? C'est un combat de leadership. Oyezo Salabango, bazo local leadership, nana obimana, na premier, nana deuxième. Bon, donc Mike na ye bitumana bango ibandakala. Na maja bouté. Bandakala makambu ya bana ya maman langi ye. Break kona base wana mari misambu ye na belé majabu ya suka. Par exemple, Moïse alobi par exemple que ya ibanaki na mwana maman langi. Tant Moïse ya nani abalié po bakabona ya alobi que non Mike ko mona nga yebsinga non le ba nga na bimana yo. Siko ba bengi ni mwana fi ala ti na bureau ya nani ayebisi ke ndenge za boye yo pesa nga bisa avance nini tout ça. Wana papa na nga molimo nga na yo moi to continuer. Donc ba manki ni zai tout moi biloko miki wana. Alors ba ye wana ba longo Marie Misambo. Marie Misambo apesa ki secret mo pa ya Mike. Mike ake ko beta lisolo et pas ya Moïse. Moïse a zu a beta lisolo et pas ya Mike. Ya Marie Misambo. Voilà. Marie Misambo kangama ennemi. Mike. Na ba onyoso ti ndenge Marie Misambo zo kendo kufa. Voilà. Jabo za makamba. Na sauter beta parce que moi si on les abota na ye bazana ba lien na penel. Bon, ma Moïse belé wana. Disusu na katuana. Bon, tozongi boiti toke na majap. Nde ora penela olo ba que non Mike mutatinda gi binani wana akende. Mais ba on ba bana relation avant. Na Moïse yo o abalawa. Donc bref, il m'a confié beaucoup de choses. Parmi tant d'autres guerres na Mike que je ne peux pas tout étaler. Quand on a eu version à Mike, na oya mutunanga ezo pesate. Pour nga na beti ba Marcelo na beti ba toi na jeté. Nous avons une version à moi si na yo abota na yo wana unenga kende au monde à Marcelo par rapport à Moïse nenga pesa nga belema na ba audio ya Marcelo. J'étais avec Moïse franchement. J'ai tapé fort sur Madjab, j'ai tapé fort sur Mike Kalamai. Yeba la kisinga biloko à Moïse habitala. Biloko yango yo. Ce qui na lobina publié biloko. Et normal, mais moi j'aime Moïse, voici. On me l'a convoqué là. Nathalie Babilo comme souci à Zaïna Mouana. Abiso lingina pesa. N'habité. Abi pona l'exo qui n'a la linga kaye. On me matero. Moyen nabi misango ezade. C'est mon frère, c'est mon pasteur. Mais il n'y a aucun problème. Le Kouta n'est longue pas pasteur. Gloire na leadership. Mais la guerre qui existe entre Mike et l'autre, c'est la guerre des jalousies et des leadership. Les jaloux, donc parce que na qui bangonyon sozo senti que Moïse peut aussi reculer, na Mike peut basali bien. Alors Moutachap campagne à Liboso, c'était Mike. Namutu na provoqué Moïse tout ça la campagne à Oyo. Il y a stade. Oui, na sengi pardon et pas encore. Ah. Ah c'est na bomba. Moïse a il a eu cet esprit. Public à Moïse. Non, il y a eu cet public à Moïse. Il y a eu cet public à Moïse. Ngai tango kana moni Mike po mutali boso Mike ayebisa ka osa kapele 24 na stade zanga mutu mo ayeba hiti après ayebo yo sayo siko ngala bisi Moïse ero ya to ayebiete na bisi Moïse na bi photo chali baya wala to za bien pendati na Mike comme ce qu'on a Moïse et là ngande mutu na bisa ki ah bon et na bisi Moïse faut beta équilibre pour les faut beta on a sinon soko betite silio lali ngai ça va ça va. Sekele bimiye, sekele bimiye, bazalaka na bango ya nzambe te u, bapanzana po bawelaki basi, bapanzana po bawela relation, bango bapanzana po na jalousie na leadership. Yango bakoma kobeta ba concert à concurrence, yango bakoma kobwaka na ba jeton,
Est-ce que mwana nzambe akoki kozala na bato aboye? Jamais, jamais. Sekele bimiye, sekele bimiye. Bazalaka na bango ya nzambe te o, bakabwana po bawelaki basi, bakabwana po bawela relation, bango bakabwana po na jalousie na leadership, yango bakoma kobeta baconcert à concurrence, yango bakoma kobwaka na bajeton. Est-ce que mwana nzambe akoki kozala na bato aboye? Jamais, jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe apambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant que Raboui. Bien-aimé, rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, pendant que benga na ba faux serviteur de Dieu, ko bimisa bango na poisa, zamba lobaki, et loko mon côté ko batama na nkuku, nyoso ko bima na poisa, nyoso ko bima na mwinda, po batu ba yeba, pe ba kabwana na bango na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, pesi passe, pesi mawa. To zui vidéo moko. Oh bien-aimé, ya Maki Kalambai na Moïse Mbiye. Ndenge nini bakabwana. Bien-aimé dans le Seigneur, prophète de malheur na bango bien-aimé, moto na milangwa, moto na chinchampa. Bien-aimé bakuiti telme leki na mutu faux serviteur de Dieu, fils du diable de Nilesi. Oh bien-aimé aleka ki une émission moko bien-aimé dans le Seigneur, apanti tellement ça muta milangwa, apanti bien-aimé dans le Seigneur. Abimisi ba sekele na bango, epesi passe epesi mawa. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ngopa meadi londole. Bien-aimé toyoki makambo pesi passe pesi mawa. Boyo kabino moko toko kene mingite. Bien-aimé nzoka bakabwana bawela mari misamu. Bien-aimé c'est que Peniel azaki na raison. Oh bien-aimé Peniel azalaki na raison. Tango Peniel ataki liste, ta liste ngwana. Tela liste ngwana. Tango ataki liste, abaniki na komba mari misamu. Misusu bolobaki, mais boyoki sikoyo prophète de malheur, motona zododo, motona chinchampa. Yone ayeko bimisa siko sekele. Oh, epesi passe epesi mawa. Bawela lisusu Enis Olangi. Bien aimé makambo ebele basi ebele. Bien aimé bateau mibale. Bien aimé. Et puis bango mibale pe moi sina mobale lisusu. Bien aimé bateau na misala mabe, bana na satana, bateau na soloka, bango nde bazo kamba bino. Yesu alobaki boko yeba bango na misala na bango. Bozo mona misala bango ya mabe, mais bozo landaka bango. Na ba grand frère na bango lokola ba lokofe, ba tu ko kanga escroc, lokofe, escroc. Bien aimé pesi passe pesi mawa. Alobi ba wela ka leadership na makambo nzambe. Mais leader ezande Yesu. Mais bango so ba wela ka leadership. Nani za leader, nani leki nani. Donc ba betera ba conseil à concurrence. Abimisi lisu sekele que prophète de malheur oyo. Yem talobaki na Moïse Mbiye bia tia date. Lokola Maki Kalambai ataki stade de martyr, yo pe tia date. Eza nango Saint-Esprit te asengi na pardon. Et pesi passe pesi mawa. Bomoni que tozaka na raison. Tant tozolo babino ke baza nzambete bazo beta ba conseil à concurrence. Bomoni vérité. Alobi lisusu bien aimé dans le Seigneur. Que yé prophète de malheur, Moïse Mbiye bande ko tindaye afinga kaba Marcelo Tunasi, afinga kaba tu belé et pesi passe pesi mawa. Après Maki Kalambai alakisi abi me yazo tindo finganga. Tala biloko ninga na zanango yango. Azana ba vidéo ya Moïse Mbiye. Azana makambo Moïse Mbiye. Abinga soki pe na lobina na peswango, azwango. Ozomona bien aimé baza batu na nzambete. Nzoka nde ba bota bana batu ango bien aimé le Seigneur. Kaka nde loka biso dozaki ba musicien. Mais bango na kati na bonzambe. Oh bien aimé nanze Moïse Mbiye ayembaka yeyo nzoka nde ayembela nde mutu. Bien aimé to landa eno Denis Lesi prophète de malheur makamba lobi après to zonga au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas un étranger na Moïse na Mike. Qu'est-ce qui se passe et comment, quelle est ta lecture? Comment tu vois ça selon analyse? C'est un combat de leadership. Où ils ont ça là bango. Bazo local leadership na obimana na on premier na deuxième. Bon. Donc Mike na yé bitumana bango e bandakala. Na maja bouté. Ba bandakala makambu ya bana ya ba maman langi ba yé. Ba break ko na ba se wana ba mari misambu ba yé. Naba belé maja beza asuka. Par exemple, Moïse alobi par exemple que ya ibanaki na mwana maman langi. Tant Moïse ya nani abalié.
pour bakabona il y a lobby que non Mike aye komona nga yebisinga non le ba nga na bimana yo siko ba bengi ni mwana fi ala ti na bureau ya nani ayebisi ke ndenge za boye yo pesa nga bisa avance nini tout ça wana papa na nga molimo nga na yo moi to continuer donc ba manque ni zai tout moi biloko amiki wana alors ba yo wana ba longo Marie Misambo apesa ki secret moko pa ya Mike Mike ake ko beta lisolo e pa ya Moïse azui a beta lisolo e pa ya Mike ya Marie Misambo voilà Marie Misambo kangama ennemi na bango nyonso ti ndenge Marie Misambo azokende kokufa voilà jabo za na sauter beta parce que moi si on les abota na ye bazana ba lien na Penel bon mameze belé wana disusu na katuana bon tozongi boiti toke na majap ndeko wa Penel a olo ba ke no Mike mutatindagi binani wana akende mais bango ba bana relation avant na Moïse yo o abalawa. Donc, bref, il m'a confié beaucoup de choses. Parmi tant d'autres guerres, na Mike, que je ne peux pas tout étaler. Quand on a vu version à Mike, na oya mutunanga, ils ont pesé. Pour nga na beti ba Marcelo na beti ba toi na jeté. Nous avons une version à moi si na yo abota na yoana, unenga kende au monde à Marcelo par rapport à Moïse nenga pesa nga belema. Na ba audio ya Marcelo. J'étais avec Moïse, franchement. J'ai tapé fort sur Madjab, j'ai tapé fort sur Mike Kalamai. Il y a la Gisinga Biloko Moïse Abitala. Biloko Yango yo. Ceux qui n'ont pas publié Biloko. C'est normal. Mais moi j'aime Moïse. Voici. On m'a dit que convoqué. Nathalie Biloko Moussoussi Yazaï Nangwana. Abiso Lingina Pesa. N'habité. Abipona l'exo qui n'a la Lingakaye. On m'a dit Mathieu. Moyen Nabimisango et Sade. C'est mon frère, c'est mon pasteur. Mais, il n'y a aucun problème. Le Kouta n'est longue papa pasteur, gloire dans le leadership. Mais la guerre qui existe entre Mike et l'autre, c'est la guerre des jalousies et des leadership. Les jaloux, donc parce que na yo qui bangonyon sozo senti que Moïse peut aussi reculer, na Mike peut basali bien. Alors, Moutachap campagne à Liboso, c'était Mike. Namutu na provoqué Moïse tout ça la campagne à Oyo. Il y a stade. Oui, la 5 pardon et pas encore. Ah. Ah, c'est dans la bombe. Moïse a ça il y a cet esprit. Public à Moïse. Non, il y a cet public à Moïse. Il y a cet public à Moïse. Ngai tango kana moni Mike pour mutali boso Mike a yebisa ka wasa kapel le 24 na stade zanga. Mutu mo ayeba hiti. Après ayebo yo sayo. Siko ngala bisi Moïse ero ya to ayebiete. Même si Moïse n'a pas il faut tout ça libaya. Eh, voilà, tu as bien pédaté. Na Mike. Comme ce qu'on a Moïse. Et là, il y a un qui. Ah bon? Et là, si Moïse, il faut bêta. Équilibre pour les aller, il faut bêta. Sinon, c'est quoi bêtité? Eh, si il y a ça va. Ça va. sekele bimiye bazalaka na bango ya nzambe te bapanzana po bawelaki basi bapanzana po bawela relation bango bapanzana po na jalousie na leadership yango bakoma kobeta bakonsera concurrence yango bakoma kobwaka na bajeton. Est-ce que mwana nzamba koki kozala na bato boye? Jamais. Jamais. Bien aimé, na monito bondela, yambo te passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Dengozo tinda biso papa, toti misala, oh papa, o pesi makasi, to lobali susu, to te abano ya yo nzam, o pesi mission, papa to la musabano ya yo, o bakangami papa, na maboka ba faux serviteur de Dieu, bazo lia bango bambongo, kokosa ba dim, papa chaque fin du mois, nzoka na ancienne alliance, ezaki chaque 3 ans, et puis zeleki biloka kolia, mais bango ba komisi yango mbongo, chaque fin du mois, olobito longola te to bakisa te, bango ba bakisi papa na ngai, bando bakumbi esclave na bango papa, yango zo tinda biso, pona bano ya yo, bato yesu akufela, papa bayoka son de la trompette, bakabona na batu ya mabe, pena makambu ya mabe, poto babikse milimu na bango papa, natiki message na maboko na yo, yaka kote ya bano ya yo, que le Saint-Esprit parle pour l'édification
protection de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, bien aimé, Hosanna adresse bien. Awa pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Bien monsieur so kufela yote. Oroza la esclave ya nzam, oza la esclave liloba nzam, yo zande esclave bato mokiloko la yo. Okomi mo bobé na bango. Réveille-toi toi qui dors encore. Laisse-moi te dire, Hosanna adresse bien. Bien Hosanna bala ba Yesu. Simplement c'est quoi? C'est le Père, il a envoyé ton frère pour ta fungolo bongo. Oza sou bébé spirituel te. Oza la yuma mutu te bien le Seigneur. Okangamane na nzambe. Po Yesu kufa kinde pona yo. Tikite nzamba pambolondo ozuli ba kuya kulanda ndeko na yo. Bien mais voilà. Epesi passe epesi mawa. Le salut est individuel. Le kotolo là, eza comportement na yo. Eza te pro que na église mo songolo, to pesa kambongo soki wapi lukuta. Comportement na yonde comme na lola ou na li fait le point barre. Bien aimé, répète toi qui dort encore. Yeso kibiso déjà pour na ba faux serviteur de Dieu. Tokotanga yango. Bien aimé nazali na Matthieu chapitre 24 verset 4 à 5. Et je vais prendre mes lunettes pour natanga malamu. Alléluia. Bien aimé, je vais essuyer mes lunettes. Bien aimé, faut kabwana na batuyo. Il faut bikisa molimo na yo. Zande na vie de prière. Kanga mande na Yesu. Koukangmana bato mokilité. Yesu alobaki yango, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Yango bien aimé, je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malam. Pour ceux qui n'attendent ma bête, on coupe papa tunio. Oh papa, frère c'est fatanga ma et on a tiré la l'église bâtiment bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tu es dans Matthieu chapitre 24 verset 4 à 5 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, yoka zibula makutu. Jésus leur répondit, c'est Jésus qui répond, Jésus leur répondit, Jésus veut dire sauveur, alléluia. Jésus leur répondit, prenez garde, voilà, Yesu kibiso déjà, prenez garde que personne ne vous séduise, voilà, ben voilà, bien aimé, Yesu kibiso, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Ah, mingi bakoya na kombo na ngai. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ngai nde nzambe, ngai nde nalandaka nzambe, ngai nde nzambe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nzoka liloba nzambe zoloba, vous êtes de Dieu. C'est pendant que vous mourrez comme des hommes. Tozali banzambe bisotu, mwana nzamba za nzambe. Oh, dites amen. Devant Satan za nzambe, devant binemino za nzambe, devant bato babundisa ko za nzambe, pamba to za mwana nzambe, mwana roi za roi. Yango babaka le roi des rois. Pamba te bisotu za ba roi. Yango babengaka sacerdoce royal. Dites amen. Alléluia. Ma sœur aux reine, mon frère aux roi. Alors nana zoko sayo. Siko mutenga ko nzambe na bo moina yo. Nzoka yo muto za nzambe. Mso mutenga ko nzambe na bo moina yo. Yoka yango balobia. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimé, bateau makambo nyonso basalaka ezaka nango commandement d'homme. Bomoni dingile simtaloba ki na ye chastade. Voilà, ezaka nango nzambe te, ezaka nango Saint-Esprit te, donc ezaka concurrence. Soko tie to ko kweya. Bien-aimé, yoso so kangama na bango. Toko tanga verset moko, omona ezaka commandement d'homme. Baza loi ya nzambe. Bien-aimé, na verset moko, nazana Matthieu chapitre 15 verset 7 à 9. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, yoka, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dengue dénilé si prophète de malheur, ce qui mouizimbi et yope tiastade. Commandement d'homme. Eza nzambete, eza Saint-Esprit te. Dengue mouizimbi a embeli mwasi na yeyo bolingi yango, na mwana batumso bazo bina ona ba feti, a yembeli mwasi na a yembeli nzambete. Yemo pe prophète de malheur, yana bango. Yepe boyoka ka yembeli mwasi na yete. Voilà. Mounoukéza censé komisa nzambe bazaka lokwa bato mokili mais bosa na bino mizika mokili pourquoi bozo kominyo kola bongo bosa mizika mokili boteka nde po bango bateka bazana bango na mokili bana promena nzambe te po bazana bango na mokili tambo ya pa nzambe bakotika mais bino boza soit disant pa nzambe bosa la makama mabe bino boka bona bato yo ils ne sont pas de Dieu ndenge ne bisako zano na vie de prière kanga mande na Yesu pourquoi zo kanga na bato mokili bako memena li felo pamba yo kano nzemo tamso yo te ayo. Faux prophète, Osana Bino Mayele, comme Mamoudou,
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Pas faux prophète, pas prophétesse. Pas faux prophète, pas prophétesse. Ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino, ignorante balanda kabino. Prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino, ignorante balanda kabino. Awa mama bati bundulu kaba kwenwe, abatata bati bundulu kaba kwenwe, ma faux prophète bakomi bandako bavoyage pe bomengo nzamba kojije bino suka na bino ezali felo keba 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 eba tata mamamani bundwe kobima na basi ya bato kolia kambango ya bato yango ndengabe bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu babongola akoya boko kende na lifelo elongo na satana boko zika na moto matamba bomoi na yo kobetela moninga mbangombango te senga discernement epai ya nzambe nyonso baloba euti na nzambe te bianeme ozala mayele Ézéchiel 13:9 lobby, ma main se rencontre les prophètes, les visions sont vertes. Prophétie ya solo ezali loba ya nzambe, amana yango bikisa bomoi na yo. Oh, mon dit l'homme qui s'est confié dans l'homme. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à quoi des des brebis, on est dans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelle grâce!